Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza songo ya Congo. Tokende ndambu. Il faut tout mettre à moko pour musuba yo kamote ma pasité parce que wibika makamba nguti batu bakumaka mon perso batu bakumaka ke o obeta kingati na obeta yo kanzapenga yo bifo kanzapenga ti tango zape na moi acoustique na yo obeta ozana moi ndule na yo kanzape dino image ngape so ko mitour na ngape na pona batu nga wa koyokana na ete talier boka motema pasité wa koyokana na ete boka motema pasité po ngape nazobwaka mabanga nanga na obeta selon choix nanga edino image aza muta ko sanga ate na mabanga na bamisiki na bino na poto mais bo pensa nanga te ngape na penser nanga la bino te ona obete na beti ope na obeta te na beti nanga pe te esala mo pe loko te ngamu pe na obeta bona obwakati to beta sikoyo viva la musique de Papa Wemba wa sala ke pour le loyo génération hein et comment boine nga za tsibo la bien coiffé chemise nanga bien tala yango esenga boye esenga penda boye media esenga boye media photo pour media to kama mingi na ba chroniqueur mawa mingi na ba chroniqueur so bazoyaka en mandepo ebele mandepo akata te suki bakata te hein vraiment ba chroniqueur ba sa media so ni bobimeli wapi ba chroniqueur pour moi bon ndamo exemple na ngati bon exemple na ngane na abu na bien quoi pe mandepo ya te na botala ka suki na nga mais bino bozo na comprendre te ba jeune chroniqueur bobimeli ebele to kutana bino mena moi ti bozo bosa na idéologie bosa la galuka tango tozala bana mike tango to komana ba age tu ya kolinga ba mumi ezala neni komo linga faut tia moi teinture na longi faut moi suki bakati mais lelo na poto pe nitika pe poto pe obi ke poto ba musuba ki kala ba ki ba bogar na kala na kisasa to mona ba bogar na poto pe no to komona ba vilain obi ke poto pe na no comprendre poto pe changer poto kini pena tanto na kini pena to kola pena comme joa bogara yumo zo mona pena go pusa pembe na ite mais to kute na poto pena jo pena komane vilain ngako na dikina ngai alors sikoyo media le king de la presse a sa pola au panza sango en tout cas tout soit moi mukima kambango pe na nous avons pris en considération parce que nous avons manqué moi déontologie. Déontologie, nous avons manqué la même côté propriété. Alors propriété ça na basi na bana mibali na média. Oya côté tembe a contredire nga na sengi na ba chroniqueur nyonso ba mi chroniqueur to journaliste. Oya panzara sango. O nga zoloba a contredire nga eloko ezanga biso bopeto o babi kini bopeto mais asko Paris bopeto ezanga biso na ba pandi sango ya mboka. Oui c'est bien okozwa caméra na yo télémisi wana ba filmer yo comme pe chroniqueur mais to la aspect s'il vous plaît bande konanga to la ta aspect ba mona ga yo penda tango bima libosa batu oye penza ko bilamba eza moins cher hein? Bilamba eza moins cher. Bilamba eza moins cher. Ok kaka na magasin, to na marché, au somme on pe lamba olata. Yebaka nde ko classer yango ya wili. Yebaka nde ko classer yango Robert full. Fote ya bande ko Robert, ba chroniqueur. To kutana bango fara boye. Nga za nanga ko mutasima mena oleka ne msuba to ba présenter émission na aspect fo luka yango beauté basombaka yango bandeko nanga beauté basombaka yango beauté ezaki na batu musuto mono ba vilain
mais na bisala sala kaka kotia mo mon suki akangile moko sali boye to komo mone pe mama boga Lili Malongi azana matanga za éprouvé bakufeli grand frère tant bozoka Lili Malongi tozomona aussi Cornélie Malongi skin bakufeli grand frère Blaise Musika Sika pesa point de vue na yo par rapport ya makamonga azoloba makamonga azoloba déontologie journalistique to bosani yango to mitika na biso ka boye atako bipoto ngo baba ke poto zamboka Isamboka ya tata yo moza mama mais so ke na marché ezaka to ola taka cher lokola tante ya lala zemi okola taka cher lokola tante ya lala te okola taka cher lokola Cyril Kina te okola taka cher lokola Nikes Bayaka te Père Céleste okola taka cher lokola Trésor Ngando te lokola Finesse Mangoy te lokola Parigo on parida on parida ma Paris Okola taka kola te sana ngona bandenge bele ngala mon cher elle chose na ko be 10 €, mais ndeka na bimi na plateau na ngai salinga bien siko ezanga mina bandeko na biso vraiment bandeko na biso bopeto tout kotala moi esprit to kotala moi esprit ta ba mono liboso caméra liboso penda ya etandorike baso mona penza que oui c'est un journaliste malgré tout ça diplôme na ngote tout ça pas diplômé ya musala tout ça mais tout ça quand même sango ya bien et puis ba mon apena que oui non mutu azolo ba penza moi bagage na mutu côté habillement na en tout cas ça classe et coiffure na pe ça va mande faisate bakata bien c'est ça zo senga la média do senga ka te que tu yaka ndengwana ka zo wela pe micro en plus to pe ça moi respect ya omoni ba artiste mususu tanga mono zo yaka ndengwana osuna kumutuna osusunani ente sopio mbala moko mais soka moni yo déjà ndengo ye atako to bimino ka lelo kaka ndengo ye kaka boyi ye moko déjà ba kumo banga kumo tuna wana za musicien aza tala il faut to ba confondre la biso le moko côté musunga ba mona nga musicien na créer pe look nanga parce que na côté la mondo yo eza mondo il faut créer pour battre au cas au fin kaka te mais création c'est eza bien makasi omi créer omi sali batu bandimi yo pe Quand on dit que ndengwana boye osoya ngala lo bajango ezaka mama to répéta mo mingi yate parce que batu so babeta mabaku mais na osenga ne bopeto Paris bopeto na presse faut Paris bopeto parce que so totali presse ya mokili mobimba à part kini to na Paris so longoli Paris muso eza na ngoti Belgique ba yaki mo muke mais on dirait pe ba mikitisa ba bango moko Allemagne kudu basana bango mingité mais sous sa makamune za na Paris awa Paris so ni bandi mayo Paris alors ya nsenga kana bande ko ngai na ofinga mutute na critiquer mutute mais na sa critique na biso tout parce que nga zomona to lingi musala ngo mingi mais to bosana kai loko moko oza ko pesa biso un plus to lingi musala oya ko panza sango mais to bosana kai loko moko ko pesa biso ko ba biso un plus so to bakisi yango kaka na sir to koma na ba valeur moko boye ko linga te tango ko ma place mo boye ba mando ko disqualifier déjà on les va qualifier yo ba disqualifier mbala moko c'est pas bien en plus to wela actualité et c'est l'actualité ya libison to kutana wana mais si tant to kutana ça fait moninga la confusion na mi tout na pe mais garçon pe na bien ça va ça la chaîne ni mais si ko bino na yo cameraman na yo chroniqueur to zo yebate na ni cameraman na chroniqueur donc bino so bozala bino kaka ndenge moko mutu mozo pesa apesa makambo zate ozo pesa penda aspect apena na bitumba na mona garçon penda ça va obigaza sistema ine kitoko makasi yo mo mituni est-ce que nako kapena plaso mais tango yeno ka ndengwana na dudu ndan sanga ndengwana mo basket mo jinar mo buye mo be jean be mo be rapé bien tiers mo fo moi classe c'est ça là moi bien
beaucoup de idéologie wana nga na pesika conseil na fingi mudute alisala salaski na été alisala so makamonga zo bana ba mabe na osenga aspect na ba chroniqueur na biso na ba journaliste na biso tango présenter émission na ye aye penza ndenge journaliste ayaka to bana komona to mona kaming na ba même na poto même na RTNC to mona ka likolo na bango c'est na bango to mona rati mais mona bien veste na se akola tane li papa mais lokola bomba mina ye lokola to mona likolo azo présenter likolo et bima bien et pourquoi pas biso siko biso to na mboka oyo ya matière ya matériel parce que nous se vandi awa biso za awa parce que nous se vandi pourquoi to ko sala ngoti alisala so to ko sala ngoti mais quand on def ça bandinga musuta ba costume alisala et ça bien pour la mona kona moni jour ba pesa so ba trophée na mona ko betaki alisala salaski batigayo les grands réalisateurs baboya basambo o boya boyi gaga pour monter mabeza kana ngo ya batumsu baboya na bango mais ngala ndima kana nga so lelo babi otangela bo edino tangela biso ba réalisateur oyo na poto wa na otanga o ngala kuta na nzela o be bakutanga na o biso be to kutanga bango na motema moko eza nango mabete eza avantage kutanga otanga o kumsa muninga na yo abanda pe liboso na yo et ça la bien makasi mais ba otuna yo nani yena nani o boyo otanga kombo par rapport à quoi yo zone na problème to boyo otanga kombo to tanga ba kombo esala bien motiver pe ndeko nanga ndeko en tout cas ça va OK de bien maele o na mona pa lisala esunga pe na ko iba yango ali sala tanga za osaba théâtre banini e ba Jean-Charles wana est-ce que biso to ba cameraman wana toujours ali sala zo réaliser ba soki ba kalaonga soki ba nini soki ba Jean-Charles wana est-ce que biso to ba cameraman to sama ka mususu mais ezala bilembo za wakati moto obinzambe zo ba chose cachée et bimaka après okoza lelo ko moboye on exana ngo même mukolo ko bima ba to moni mais bana kalaona zalaki wapi mais esalaki tana ngo sala mais wana ba ali sala bazalaki déjà to tala déjà ba théâtre wana et pourquoi ton ndima été wa ko boye ali sala za motema mabe ngape na poto wana na kutali pena ba John Kaninda triple K na la boya yi wa Simba yi Congo number 1 na la boya John Kaninda ba ya wuli kunda bozoma na ba concert beti na ba Zenith o bomona ba Zenith bilembo zat lelo biso to koti peut-être ba caméra mike mais bango baza ko Simba o pena ba Martin ba fena so Martin Mampangolo ba Christian Mamu ba Simba pena ba caméra gayar wana donc na 20 kg ba no tsaka na lipeka ko buka na kudo buka ni benza to pesa quand même respect na ba yo ba banda liboso na musala akoza peleki akoza pe yaya mais respect za nango mabete fo pesa muninga respect soki penda ka sala makambo emuna na miso ba to pesa respect ma collègue basé belé to sala ba musala ki réalisateur to belé na ba o ba esima na biso pe ba ye na ba o ba landi pe biso po ba ko m'appelle le ko la biso pe bazali mais soko sa musala ne bien pourquoi ton dima été to kundima ne konyo so asa musala bien mais il ko no senga to sto bom saka ndi musana biso ta to bima pe na miso batu ba mona pena ke oui non chroniqueur na pena ça va obi ke ali otindele biso mutu mo otindele biso cameraman mo gona chroniqueur mo ça va obi ke on dirait tanga on à l'école mais tanga na l'école te abimile ka ndika zo mona ka baninga ba osala mais aza bien sikoyo bien canalisé à l'équipe peut-être en zela ali sala canalisé abine ba sala boy azo respecter déontologie wana tanga okene partout et Simba mais biso ba mususu to mona mususu ene tala mandefu akata na yango te abongisa mo même pas ayene ngale mususu na ser corps ba voilà ko sa mona nzoto na ote bana posa ba mona respect zakati na yo pour transmettre na kati ya batu yo ko mona sa batu ko muta makasi oui na ba domaine nyonso batu makasi bakota na bango na ba domaine tout batu makasi bakota na bango Bobe Mbole merci Benza, mes condoléances d'abord. Quand on est de solo qui mes condoléances ta famille so. Bob Mbole, merci. Et on peut se langambo et puis pas
Nancy Kimbinga Skin. C'est Bambote Place Azali. Vraiment, tout ce local moi déontologie journalistique na biso to BBC yango au moins na zo moni ko tati na ko douter. Merci mi pe micro a pesa pe invité micro. Bi ba musu ba ko benga na bango. Bande ko bosa tout ça la keba mon invité pe da ko ba ko boya yo pe na micro na. A benga ni yo. Parce que bozo PZT, to pesaka. Oui hein, présentation déjà ya yo moko mutu poza là. Tant aussi ma micro ke pesa mutu amuli pena ke oui. Et tu vas bien habillé, ça va. Va go boy le micro tin. Mais tant va comment tout na yo, o sous chaîne nini. Eza mabe makasi. Ba koye ba na bango yote ba ibe chaîne te, mais tant ozaka bien liboso abatu. Pour présenter micro na yo, pa ya mutu go boya ti. Mais som ta comment tout na yo, et dit no wana chaîne na nango. Wa suna na autu mabe makasi. Yo ngalo senga na lobi be mingi ya mungongo kauki me bolanda nga na 19h na direct na YouTube hein bolanda nga direct na YouTube na Panza Sangwa Congo officiel na plateau oyo bo mona nga na plateau oyo moni Panza Sangwa Congo ya ngwana Panza Sangwa Congo officiel elembo nga ya ngwana bo bolanda nga na 19h tout ça na direct. Tout sur la aussi pour na frère Nabiso auto tikabiso frère Tamboué oya musicien azaki musicien ya Fox Day to kolinga tout sur la na basali na nzambe mususu ba osala prêt ya sur na bango pour na rendre hommage parce que normalement ba kunda vendredi na Belgique na bi que délégation ekindi Belgique yango na osala quelqu'un na keke basali na nzambe pour bazala prêt pour balaka nga ke tout travailler lelo yango tout ça la direct na YouTube na 21h et na 19h pardon juste 1h na 19h juste 1h et puis c'est bon hein vraiment nga lobi mingi na sengi kaka déontologie journalistique et sala propriété et sala kati na biso ba oyo to panzala sango. Tango koma place muta obanga yo azobanga yo teke pa banga yo mais apiso respect lelo bakoma otuna wana su chaîne nini wana nini ngakutu muta patuna so na chaîne nini kutu ngaba sebisanga kute so lingi okorobana mikona ngade ovandi na yo ke otuna wana chaîne nini après so tuni wana chaîne nini ça ni to comment vivre par rapport à ma vie batalanga ou batala ye yango mona batu bakisimba bakisi batu baki ça va n'importe quoi pour na kaka batala ye belé entre temps eloko oyo ayelaki na media bosani yango ayaki na media kwa Panza Sango mais ekomi ya kusimba bakisi eza mabe makasi. Alors nga penda na komi na suka pona wakabwana tuta mwa loyembo ça la paie moi bien loyembo pour accompagner kaka masolo na bisoti. De nos jours, tout le monde fait des vidéos. Wondershare vidéo. Tokomi na suka ezaki juste pour na présenter bino live oyo naza kosala eza pour na plateau na bino alors moutino salingi kosala émission na ye vraiment a contacter le king de la presse Dino Image, a contacter ya Lolo Swami, a contacter Venanga Sizangadi, a contacté ya Willy Kunda. En tout cas il koleka bien makasi mbote na 5 étoiles de love mbote mingi na 5 étoiles de love, étoiles d'amour, les véritables diamants c'est les Umba balion de la presse nous on a plus mbote passe bozali. Alors vraiment Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino Image elona osenga yo Chicoté bango. Edino Image Panza Sangwa Congo.